bonsoir et surtout bon après-midi. Et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Inès NM officielle. Bienvenue na balandinyo so ya kala. Bienvenue na ba nyonso ya sika kande tolobaka na bino toujours et encore. Boyei malamu na chaîne biso Inès NM officielle. En tout cas, la famille soki ezambala liboso et salimi keno oya kokota na chaîne biso ya Inès NM officielle. Kande tokendaka nango to senga na bino bo s'abonner massivement. Tango bozo sabonaka bongo bobo sana pete koklikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka toujours et encore que non à chaque fois que Inès NM officiel akobandetiaka ba vidéo ya sika beaucoup zala directement informé. Vous informer c'est notre devoir, oui bien sûr, ezalaka toujours et encore musala na biso kande na yebisaka bino biso tokendaka toujours koluka matière, tokendaka toujours kolukela bino po toyebi ke boza wana bozelaka nini ezoleka nini ezosalema nini ekomeli mobali ya mama Sandra Mbui. Voilà. La famille, kande boyebi matière awa ici esopani. Balobaka toujours soki mai eningani mai eninganaka pamba te. Soki bomoni mai penze sopani na se, cela veut dire que ezana mutu oyo ayaki kosimba soit bassin place mai ezalaki, soit nzungo bisika mai ezalaki. Eza bongo. Makambo lelo ya mama Sandra Mbui na mobali na ye eye kobima lelo na réseaux sociaux. Toyebi ke ebela bato bakoya koloba bino na lokuta bino bozalaka bato ya lokuta. Bato ebele déjà bakalifiaka biso kaka bato ya lokuta. Mais la plupart ya ba makambo pe mosusu ebimaka eza nango vérité. O ebele ya bato batikala koyeba te, ebele ya bato bayebaka te. Eza mwa bongo. Na dossier oyo ya mama Sandra Mbui eleuti kobima awa eza kaka na ba vérité ebele ezali, balokuta pe ebele bandeko nanga ezali. Eza bongo. Makambo boyoka nyonso ezolobama nyonso ezosalema awa makambo ya lokuta pe ezali, makambo solo pe ezali. Eza bongo. Alors lelo toye bandeko nanga tomoni moi ko soulever ba point ebele concernant mama Sandra Mbui. Il y a de ces personnes balobi mama Sandra Bimana pasteur Moïse Mbie ba mususu baye, et d'ailleurs mama Sandra Mbui ba bengana ye na majabu la famille. Boyebi soki ekomi tango ya mutu pona humiliation makambo nyonso ebimaka penza. De l'autre côté pe diable asepelaka. Eza bongo. Avant na ya koloba o na kolinga penza koloba la famille na ya nanu ko sensibiliser ba chrétien nyonso o ba olanda mama Inès NM officiel de partout bisika bozali soki ozolanda mama Inès NM officiel. En tout cas na bolingo ya nzambe pe na mawa nzambe na osenga bosambela po na mama Sandra Mbui, s'il vous plaît. C'est vraiment important bandeko nanga kosambela po na ye po ba épreuve ya boye bandeko nanga eza ba épreuve oyo esalaka ke bato mosusu na makambo ya nzambe atiki. Eza ba épreuve oyo ekitisaka bato ebele. Omona ta mutu abandaki kosambela ya makasi, omoni ka mutu na kosambela atiki. Eza ba genre ba épreuve oyo. Eza épreuve moko eye na humiliation ya kosakana te. Eza épreuve oyo ye na humiliation ya makasi. Donc soki penza ki bonzambe ya makasi eza te, yango bomonaka bato mosusu akati na ya lobi na makambo ya nzambe yango na tiki nanga na kobandaka lisusu kosambela te. Ezalaka bongo. Alors soki bino de votre côté boko soutenir mama Sandra Mbui, makambo nyonso ekotambola bien. Mais soki boko soutenir ye te, la famille ekozalaka pasi pe mawa. Na dossier oyo nyonso bandeko nanga ka ndenge bomoni matakita mobala mama Sandra Mbui abandaki kobima na mwana musala na ye nunu na bango oyo abando kengela bana mama mobala mama Sandra Mbui abetaka mama Sandra Mbui. En tout cas ezaka pasi boyebi mama Sandra Mbui déjà azoleka na ebele. Tango azoleka na ebele, tango tobeta lisolo déjà koleka na ebele eza nanu kobanda na bana. Ba mama o ba bota bana ya ba autisme bayebi souffrance o bazalaka nango, inquiétude o bazanango. Eza na mama moko te oyo akolinga akumba zemi pendant 9 mois
aya kobota mwana komi na retard koloba abota mwana moko aza mobulu makasi soki bokende bipai soit il faut pesa ekisi soki opesi ekisi te il faut tika ye na ndako okomi koyoka pasi pe mawa. Et surtout na communauté na biso eza communauté moko ba comprenaka dossier wana te. La plupart ya bato bamonaka kaki ndoki o mwana wana omona zandoki bakomi kofinga er mosusu mama moko azobota bana moko baza ya bien te. Toyebi ke ezalaki dossier moko to sujet moko oyo ebando olia ye pendant des années. Et surtout kozala mosala nzambe oza censé ya kosambelaka mpona bato oza censé ya koyaka koencourageaka bato sur badossier moko songolo pakata me eya kosala ke badossier wana yo pe oza na kati esalaka toujours pasi. Bamiliation ebele mama Sandra Mbui lelo aye kozwa kito ye komona belle famille na ye baye kofinga ye bolimbisi bandeko na nga talaka biso tosalaka bemission na bana eza ya koyinda eza ya kobeba tomoni biso nyonso belle famille na ye ndenge baye kosabola ye awa ke mama Sandra Mbui ayebi kolamba te alambelaka mobali te ye ka ba voyage ezosalaka pasi pasi penza eza dossier moko ezosalanga pasi. Diable alingaka komona bato ba évoluer te. Diable alingaka komona ba couple ekende liboso te. Diable soki amonika couple kingandi baza ensemble bolingo ezali alingaka aya kokotisa oya ye. Alingaka kaka aya na oya ye. Oswana ya mama Sandra Mbui o aswana na Christian o babengana mama Sandra Mbui na majabu. Eza ba rumeur biso nyonso toyoka toyaki biso nyonso lisusu koyoka message ya mama Sandra Mbui. Bien que a répondra directement te mais na ba réponse o abando pesa réponse les ezalaki clair ke azane kaka na majabu. Bon ata soki esali ke lelo babengana ye na majabu la famille. Bon ye mama Sandra Mbui ki star na ye abanda nango na majabu te. Ti toyeki koyeba mama Sandra Mbui toyeba mama Sandra Mbui na nzela ya majabu te. Babilo mosusu foto komprenaka soki oza bipai eke bipai wana baza lisusu besoin na service na yo te, cela veut dire que na côté pe ya nzambe alongoli yo na place wana ke mission na yo okendeki kosala kuna esili. Eza na babilo mosusu toza censé et obligé ya koyaka koforcer te. Soki ye mission na ye na majabu lelo o esili akoki koforcer te eza bongo. Mais biso bato ya mokili tomonaka kaka tala kutu babengana ye tala kutu awa kutu emati ekiti tolingaka tolukaka pe kaka oya koloba tolingaka toujours kolinga oya koloba na minute oyo tango bozoya soulever ba point ya koloba keno babengana mama Sandra Mbui na majabu eza kaka je m'excuse na ba dossier o nyonso na makambo nyonso zoleka sur les réseaux sociaux bato bayebaka keno mama Sandra Mbui aza mabe ayebi kovanda na bato te aza mabe aza na comportement mabe ezaka pasi. Courage na mama Sandra Mbui eloko kaka ona osenga surtout na bandeko na biso ya basi o bazolanda mama Inès NM officiel. En tout cas et c'est vraiment important tango bobala tozalaka keba na bato oyo tozotiaka na ndako mwana musala tozalaka keba na bandeko oyo ozotiaka ke oyo nde asombelaka nga biloko mokili ya lelo eza ya kobeba eza na bandu mosusu omona kaka baza na oyo azalaka bia asambelaka nzoka aye na ye na vi na yo mpona mission moko songolo pakata. Alors il faut être prudent, il faut vraiment être prudent tokebaka na bato ya mokili yo okoki kolinga motu me na retour ye alingaka na yo ye te yo ye alingaka yo te alingaka ta komona yo te alingaka ta kosentir yo te eza bongo na kote ya mibali na ye kobeta sete s'il vous plaît bapapa bino bapapa bolandaka biso botikaka kofundaka basi na bino na bafamille na bino. Soki lelo bafamille ebele bafingaka ba belle sœur na bango c'est parce que mibali bakendaka kofunda basi na bango na bafamille. Tango bolinganaki na mwasi est-ce que famille na bino nde esengaki keno bolingana?
famille elingaki te kutu eza na bamibali mosusu ndenge na obeta lisolo bongo bamiyebi ke ntango alingaki abalana na la fille en question na mwasi na ye oyo babalani lelo famille ezalaki contre ye moko aconvaincra famille. Mais soki yo moko oconvaincaki famille, pourquoi kobimisaka babuzo mwasi na yo na famille na yo lisusu? Famille oyo baboya mwasi na yo, pourquoi lelo okoki koaccepte lisusu obimisaka mabe ya mwasi na yo na famille na bino? Batelaka mwasi na yo. Boboyebaka ndenge nini na kobatelaka basi na bino na bafamille. Bomoni bafamille ya biso basi, soki mwasi abali mobali soki akoti na famille wana barespectaka ye, famille wana bakotikala kopesaka ye problème ata jour moko te. Akabela bango te bakopesaka ye problème te. Mais place ezalaka nde basi bisika bakendaka kokota. Eza na koki koloba na Congo na biso eza presque sur 100%. Eza 2% ba famille o ba bandima penza ba belle fille na bango, ba belle sœur na bango. Na soki olandeli bien ba famille wana eza ba famille o esambelaka mpenza makasi na batu wana bayebi savoir vivre. Bakipaka via mutu te yango wana nde bakolandela te. Mais ba famille o mosusu ya kindoki bazolandela kaka mwana batu. Siko yo mobali pe ofongoli porte ozoyaka pe kobetelaka bango masolo sans que oyeba ke non ndenge eza boye batu oyo nazobetela lisolo lelo tolobi bakoutilize ka ba masolo wana mpona kofinga ka mwasi nanga. Lelo soki bandeko ya papa Jean Bosco ba matana ba life mpona koya kofinga mama Sangambui po papa Jean Bosco ye moko afongola porte na kobetaka lisolo ya mwasi na ye epai na bango. Et puis bino ba papa botelemaka mpona basi na bino bokoki kondima te ke famille na bino e banomaltretaka basi na bino. Ce n'est pas possible. Ngana kama ka omona papa mobimba aza ya kokola aza na mwasi oyo aboteli bana. Me basemeki bazoya kobundisa mwasi na ye pa avandi azotala. Avandi penza aza pe kotala na suka azoyebisa mwasi ke yo pe munoko eleki yo makasi. Soki batu baye koswanisa yo bavandaka kimia ezaka pasi ezaka pasi pe mawa. Lelo biango bokomi komona na bapoto wana la plupart abasi bazoboya kobala. Boyaka awa mama Inès lobela nanu basi ya poto parce que basi ya poto tango bakie poto baye ko comprendre ba réalité mosusu. Baye ko mona ke non mibali na biso ba congolais baza na buzoba. Bomoni ba mindele. Mibala mindele bakaya boye omona belle mère azofinga ka belle fille na ye, ce sont des cas rares. Parce que ayebi ke soki na finge to ko fingana. Soki na beti si faut que to kende na ba côte to ko kende. Et puis mwana na ya mobala ko yebisa mama na ye ouvertement ke soki olingi epines nanga olingi esengo nanga te malamu bima na vie nanga. Mais ce n'est pas le cas avec nous les Congolais. O mona mobali façon zo banga mama na bango. Mama na bino kasi ça la vie na ye. Et comme il peut ngonga na yo yo pe ça la vie na yo. Ezate ke il faut ça la vie na yo, il faut rapport nyonso. Mama tolingi to somba eloko kingandi. Est-ce que boyebi ke eza na mibali mosusu baza bongo? Alingi somba ka téléphone ya pamba. Il faut abengisa mama na bango. Mama tolingi to somba téléphone. Balingi basala ka voyage okende Dubai. Il faut mama na bango ayeba. Mama na bango apesa ordre. Soki bakokende to soki bakokende te. Mais c'est quel genre de vie ça? Mama na bino asala vie na ye tango ye abande savourer na vie na ye. Est-ce que mama wana abande obetela bino masolo? Atikala ko betela bino masolo te. Atikala penza ko betela bino masolo te. Asala vie na ye na mobali na ye. Alors ekomi pe ngonga na bino Zamba pamboli bino bo sala ba voyage bo matabo kita. Ya mama na bino nini na kati. Ekomi ko sala ka pasi pe mawa. Pasi penza makasi bandeko nanga. Ba papa bino bo olanda mama Inès NM officiel. En tout cas bo bongisa. S'il vous plaît, bo tika ko finga ko funda ka basi na bino na ba famille na bino. Bino nde bozo sala ke ba famille ebele lelo oyo ba respecta ka basi ebele. Ba belle famille lelo oyo ba respectaka ba belle fille.